Capage TV. Capage TV. Nazana matière à libala, lokola basaki ya nguba ba classé. Ah. Il est l'auto chité pour la première partie, deuxième partie na bon moi biloko moko na ote apena bien ba mère baza. Pour na nina si ma même ba préservatif, ba biloko epele. Omoni mate ya to sima ngona ba point belé. Na ko sima ngona point physique, na sima ngona point spirituel, après na sima ngona point sexuel. Ah. Na chité. Yonde na yeba kate oluka ko so secret ni na kata libala ya bato. Et puis na constato za songi. Oye awa otongi déjà des portes, otongi porte na croisé na porte na ngai. Moi ça la kabongo te. Ndeko na nga moi si. Ba type ya ba tete za nini? Tozana ba type ya mibalo baza brutal. OK. Tozana na ba type ya mibalo baza très doux. Ah. Na douceur na ye. Akoy ko bota lisu 3-4 libanda. Boko yako yeba bana na mukolo papa kokufa. Tika boy. Eza na ba type musu baza brutal. Kaka ninga moni kezo simba te abandi ya ko panzango. Et comme kanda na ndaku et comme ba des autres ba nini. Tout ba nini papa libale panzana raté et panzani libale zabwe. Soki moko amati, moko asani akita. Ah oloba ki mambo ta kitara makasi. Na mona ki on anniversaire. Oui. Mais mon pesa ko tie to tie. Ah. Eza libala mo photo mekana nzoto. Tika boy. Ko ngapena ibisa mo madame to sali pe mo mobimba to soigner te to mekana lelo. Oh. Ndeko na ngai. Oh, o krepe bez. Te mutu oya uti ko bala sika. Na ba quartier ninga to vandi boye ba oba ne ko tia misu. Bakati te, ba sentir que aza responsable. Ndenga zo lesa ndaku nenge pa ko lesa biso. Tika boye. Nazana biloko ebele ndeko na ngai. Liwa ya kimia pe ya pe. Eza ya mutu atike loko te. Oui. Eza bon point. Mutu nyo salanda ke sika intérêt na ezali. Yo zo kufo tike libiso nini. Mbongo nyonso yo moko sisi na kolia. Opesi biso lisu passe na sima. To banda kosala ba cotisation poto kunda yo. Yo moko tiki nini. Et puis majorité ya bato batika ke loko te batika basi ebele batika pe banebele. Eza bon point. Koloka te nde konanga mwasi. Charge atike ni bananga. Na kamwaka. Otiki loko te, motiki basi ebele, otiki banebele. Allez, comme ce qu'on famille faut vanda, nous sommes les bébés salis des semaines. T'es to condamné pe mingité. T'es to condamné mingité ma belle. Ngai tuna ba mettre chura momba ba ne ko benga dame kologue. Deni. Et si kana zo beta dame, na somba ka nguba ba kalinga na china mopanti. Mama ye baka suki na bwaki simbo mana munoko na zoli osipion. Mukolo na mona papa Gentini ngobila na dame. Azuba to quartier so betana bango dame na regretter na lobby so nazala na soki nazala mama neto zabo na Congo na ko sayote mutu na métier na ye soki ebongisanga gloire ko sene soki ebongisanga ite nzamba zwa loko mutu alekinga na ko beta dame na Congo asati dame ko ningo zabo ye ozana ndeko no ya dame kologue je suis dame kologue c'est que fona luka mais mutu ko lukela ngai azala pauvreté. Ngana ligna beta dame à profit. Par exemple, balobi qui oso que no beta dame et pas fachi béton, fara na ye maman. A gagner te. Laisse ka nango yo yebi. Biso to suba chance ko kenina ba famille présidentielle. O tala maman. O tali qui est là. Tala o sadi na ebisa yo mongwe bongisaka batu. Oui. Ozo voyager na mama, o tali ba niesi ya mama. Oh. Hôtel ba niesi ya papa Joseph Kabila. Maman. Okomi sinzam. Okomi tala nabi omi tune. Oh kaya. Ye moko ko zwa ta chance akoloba. Ye moko ko linganga te na makasi te. Na kweisama. Nyonso no ko zindaka na libula mbongo. Tika mutu ko sayote.
Grâce à BioHerbe Cacao, je me sens équilibrée au travail, à la maison et c'est pour notre bien-être. Vous rêvez d'un teint uniforme et éclatant? La gamme de produits Rude Beauté vous offre un soin complet pour teint d'ébène et pour teint clair. De la lotion à la vaseline pour lèvres, sans oublier les savons et les sérums pour acné. Sa gamme de produits variés élimine les taches et imperfections de votre peau tout en la gardant éclatante et uniforme. Gamme de beauté et Rude Beauté. Bato nyonso balingi te na bango ezala kaka lokola mwindu yango. Gamme oyo ata bébé en pakola mafuta na biso pe kitoko ba o balingaka munoko na bango comme ko moi rose bokomi ko 6 épisodes là pour ko bebisa munoko te Rude Beauté ya biso oyo omona ke batache moko esalinga ya mwindi Rude atindeli ngai mai oyo ezali vraiment naturel ekobebisa yo te ekosala allergique te donc nyonso eza naturel omoni ça Rude Beauté aosala mpenza baproduit ya kitoko oyo basango na kati ya mafuta sozo pakola mafuta oyo ozwi serum nango otie na kati eza na inconvénience moko te oyo ata bebe aopakola nazo recommande bino bagamme ya Rude Beauté bozala vraiment mikolo na tingami kaka na Rude Beauté. Rude Beauté oumela. Utilisez-les dans vos soins quotidiens pour un résultat sans précédent. Fier de ma peau, fier de Rude Beauté. Capache Télévision, bote na baonyo so Rolanda biso partout dans le monde. En tout cas, mingi bolingara biso, bo partagera ba émission na biso. Nzamba pambola bino, balobi bato batika ki biso bakenda to kokanisa bango pe, to kobosa na bango te. Biso pe to tikali to milengela. Tozana dadi awa lité akanda. En tout cas, azape na ba émotion pour azape na bato ya bungisa parce que ezali moi o to kanisa ba wei. To bosanité ba o bakenda ba o to bungisa baza vraiment kaka na mitema na biso. Nzambe apambola pe ba o batikali ba o bazali kobela partout na bopito bozali. En tout cas, Nzambe amona bino nyonso. Dadi, boni na monyo souci hein. Et puis si pasi. Ah, ndeko nanga mwasi. Yondo seki Singapore elongi na wi pesa kaposa mutu aseka. Ah. Yango ba baby singa balobi ah. Est-ce que maman Capache wana pesa belle attention nga le botika. Yemo kwa sa mutu sourire. Mutu akoseka. Mais soka kanisi famille. Kanengo lobi. Ah, et bon soka kanisi jo mystique. Wala kundeli wa. Perturbation totale. Toyembe loko yo. Ah. Mokolo na kokufa mokolo ngana kowa nazwe manzembu sans répétition posana batu musu po yemba ka chamoko fois répéter 50 fois ne place na compona ko za faux chanteur Ah landa te non landa toza le 1er août émission so sala mabongo te oui na kati intervention na yo lobi ete to kanisa oui ba bakenda kasi biso pe to mibongisa oui ndeko na ngai omeminga na réflexion moko extraordinaire omeminga musika makasi e na kopesa oba masese moko oto kotambusa manango pe na baye bazolanda biso okay kasi na yemba ta 3 chants to 2 chants ya liwa poto kota na mama na likambo okay yemba mokolo na kokufa mokolo ngana kowa mokolo na kokufa mokolo ngana kowa baninga banga bakolela baninga banga eza lokola yo baleki nanga bakolela ngasi na ke yo yambo ya kufa nanga bandeko nanga ya mosika tango bayoki ete nga maladi ekomi pene ya liwa kolanda mungongo telanda ne message eza na kati poso la ni mungongo beta malimaku tozaka mingongo moko na mokonto bawangila mungongo moko na iteye baba bakanjela ke na studio to yemba live okosi place au mona ke to kufi okosi tel père tel fils ozo mona mbasi te biloko azo sala baleki nanga bakolela ngasi na keyo yambo ya kufa nanga bandeko nanga ya mosika
Tango bayoki ete nga maladi ekomi mpene ya liwa. Bakoya mbango esika nga nazali o. Bakoya tempo balingi ete na abika. Kasi bakoya kowela biloko soki nga na we. Baweli mituka na mapango. Babengani mwasi na bana. Souka, c'est tout ça. Boale. Boale mokolo na kowa e. Wana parti ya famille. Beau parti moussous. Parti sko ya quartier. Bana quartier ba kotia mandalala na coin. Eza bongo. Bako kongolo mbongo ya mpamba. Ok. Mbongo ya pamba po balangwa lotoko na bangi. Nanya linginga keninanga na lilita. Azate. Omoni place na chité. Je suis très intelligent de Gorangai. C'est beau parti à Bassi. Tiens. Na lobi boyi. Maladi ekomi pene ya liwa. Bakoya mbango esika nga nazali. Balingi te nga na bika. Kasi bazuya kowela kaka biloko. OK. Na lobi liwa ya des autres makasi eza liwa ya ba millionnaire. Oui. Ya bato batiki bomengo. Liwa ya kimia pe ya pe eza ya mutu atiki eloko te. Oui. Et ça bon point. Mutu nyo salanda kesika intérêt na ezali. Yo zo kufo tikeli biso nini. Mbongo nyonso yomoko sisi na kolia. Opesi biso lisu passe na sima. To banda kosala ba cotisation poto kunda yo. Yo moko tiki nini. Et puis majorité ya bato batika ke loko te batika basi ebele batika pe banebele. Et ça bon point. Koloka te nde konanga mwasi. Charge atike ni na kamwaka. Otiki loko te, motiki basi ebele, otiki banebele. Allez, comme isko famille foi vanda, ndozo mone bembe sali des semaines, t'es to condamné pe mingité. T'es to condamné mingité, ma belle. Voilà maman Kapachi, le les 1er août. Balobi ete zalaka férié, ezalaka journée moko pour na ba travailleurs. Journée des parents. Ezalaka nango pour na makamba bibembete. Ezalaka férié ya ba parents. Siko ba parents pe ba profita mingi. Bato ango o bazalaka lelo na férié ba kufela nde ba parents. Ba kufela ba boti, ba parents o to fetaka férié na bango, majorité ya ba parents bazana sama belé. C'est pour cela bande ko belé ba profitaka mukolo ango na kendeli suko rendre ye ba dernier hommage. C'est pour cela nga na kanisi ebele na mbala moko mama Kapachi. Ndeko na ngai tia yango na mutu bomo eza mukuse liwande eza mulai. Parce que na somo na mutu asali 200 ans na sama belé. Lelo toza na combien? Lelo toza na 2000 ans et 2000 combien? 24. Na 2024 et bongo mutu akufoka tango mokili zano na 100 ans. C'est ça. Asali combien d'années na mabélé? Asali plus ou moins 1924 na sa mabélé. On a casse na calcul hein. Oh, moi je suis calculette. Moi je suis on s'aka receveur. T. Oui, on ko tshaka na calcul mbonga misabité. O ba kota awa. Yoka. Pourquoi na lobby je suis calculette? Parce que ngana leki na betapi maman mutu akosa yote. OK. Oyebi ba milliers reculés ezape na formation nango. OK. O epesa ka mutu formation. Ngai tuna ba maître chura mbomba ba neko benga nga damcologue. Deni. Et si kana zo beta dame na somba ka nguba ba kalinga na china mopanti. Mama ye baka suki na bwaki simbo mana munoko na zoli osipion. Mukolo na mona papa Gentini Ngobila na dame azuba to quartier zo beta na bango dame na regretter na lobby so nazala na soki nazala mama neto zabo na Congo na okosa yote mutu na métier na ye soki ebongisanga gloire au Seigneur soki ebongisanga ite nzamba zwa loko mutu alekinga na ko beta dame na Congo asate quadra confie l'omide moi je suis damcologue je joue j'enseigne nazo lakisa nazo beta yes Scrabble. Oh. Yora mwana ya bi Scrabble. Damcologue ningo zaboye ozana ndeko no ya damcologue. Je suis damcologue. C'est que fona Luka. Luka. Mais muto ko lukela ngai azala pauvreté. Ngana ligna beta dama profit. Par exemple balobi ki ozo ke no beta dami et pas fachi béton. Fara na ye maman. A gagner nga.
a gagné ngate na suka nango yoko yebi balobo soki no beta dame na GLM na mama tika boye oh ngai ko yela ngate mutu moko ya ko beta na dami ye moko to sisi ko beta dame ko mosenga na kopo amai na lingi na ba biloko wana te ko yela dame modèle wana te. Merci na ba partenaire na ngai mama tchaka ba oya na ba publicité mais yanga na lobaka ngona monoko FB International Fisto Basende Tata Pambola yo osana ba kolina yo kimambangu baloba ki bakotindela nga ba adresse complète Fisto Basende botika ba biloko mutubo ochanga na yango monaka abaluke libiso to pesi musala abaluke libiso papier ya pamba kotinda nga ba adresse à maringa et comme il y a problème tu ko bon et biloko soke longwe France direction Kinshasa soko lingi pe ba chelo lelo zo lelo asa capable et pas ya Fisto Basende FB International et bongo Yunishi Banze atiki bisote oningo lia omela olata mama na esome Banze Ekanji mama na esome Banze Ekanji akoli beba zokola muke azano na biberon lobi ya konguluma lobi ya kotambola mokili na biso to yeza kandengwana boki mambangu bo salaria Western Union Monogram na boutique Yunishi Banze boko sepela makasi. Mon grand frère Aimé Ponda Dollar Boss tout mon aki déjà ba micro abaina caméra zoya ndeko wana loba makambo solo malgré assistant de nga pona bomengo na bino problème ezate bo gagner na bino vie ngana va na mpiaka et ba na position te kasi obotoli déjà obotoli opesi ba conseil mabe pa Aimé Ponda Dollar Boss na batu esenga lia ko bang te oli osu mutu na yo récupération batno maboko makasi ba te ozolia bientôt pa ya pipo nzenga mbongo akisi okolia nazo bengela mon grand frère ya emami la palace grand frère Solola ya parce que mokile comme isko kotalela ngai est-ce que bato nazo lobela baza capable to baza incapable biso yo wana okoela nde bato maboko makasi ata micro te batinda mukolo kozana posa kolala na ndaku na yo te yebisa ngai na ko commander yo na pa ya emamila sur 24 avenue Kato numéro 13 dans l'appartement kitoko en diagonale à Galaxie au côté wana koza na ba 3e parcelle yanga mom na ebisaka yo moni na retard kasi na moni na retard na lobele kitoko ko leka yo to mona ya vandi na yango wana to kozanga te ko présenter ba mes condoléances na ba famille nyonso obusu ba matanga ba rappeler frère de baba akufa ndeko na ngai est-ce que yoko la kisanga de baba akufa oui il y a des baba pas kufa na papa Madilo baza ebele na présenter ba mes condoléances na ba famille nyonso éprouvé oyo boza éprouvé na ba oyo bozo kendo kanisa pe ba oyo abino bakenda nzamba pe sabino makasi vraiment mama kapache za chose facilité lelo oyo dadilité ya kanda lelo oyo kapashula mais to za baleki nzela c'est ça mokileza ya biso tata mukete mokilo to yango ya nyongo kasi ye moko muta defisa biso ye moko pa yebi mokolo date expiration ayebi date expiration marge bata mokili basaleli biso babiloko mongo na cadre ba protéger yango ba créer biso morgue ndako ya malili mais naza ko apprécier yango kate ba créer biso ba pierre tombale ba créer biso esthétique moko ya bokundami na sena moi oyo mais mama Kapashi tout comme tokoko loba ba honorer yo tout comme tokoko loba eza na importance mais pour moi nakoki pe ko bakisa eza nango pe na importance à gravité mais tozosala nka d'une manière ya bomoto ya kokanisa ndeko ndenge tozalaki na ye oyo eza motuya botuna ye même na se ya pongi wana ya liwa ozonga to tikala akorapidita koloba nazonga po pemeleki nyonso mama baboyaka te biso nde bata mokili tolelaka makasi soki ndeko akufi me tanga kolamuka biso moto bandisu bambangu te tala nzoto nozomona o mabe te yaka greco mama mutu akosa yo te oyebi yango mutu soki akufaki akei alamuki
bato ebele basantaka ndete ekomi risque mpo na bango. Ouais. Akoma ndoki. Bato ebele basantaka ndenge wana. Bino bane kolela nzambo décevoir ngai, nzambo salinga boye pona nini muto motuya. Kasi muto motuya zongi bato nyoso bapaku babanimbango. Nzoka tengo muto azongi fobo sepela boyamba ye botuna ye kuna leki ndenge nini. OK. Mais atenga pe nazolo babwe na kimaka. O kimako. Na mituna kanini etina nga na kima. Ponde konanga zongi na vie. Ba bonne guérison na ba congolais nyonso boko be la santé kotungisa. La santé n'a pas de prix. Mama Kapashi. Oyoka kobela na sango hein? Obela déjà. Tika. Okosi. Na minute on a cause atteindre 4 personnes na famille ba obela. Tika. Oye biso ki bozo belisa na famille hein. Biso na ba Kongo balobaka bobo ngama. Bozala après. Mama Kapashi yoka na yebisa yo. Étape na oya kala ozalaki mwana. Ozalaki na charge ya ba parents na yo. Ozalaki mwana muke. Yebango na famille. Soki bozo kola kozwaka ngo na légèreté te. Na mikolezo ya okokunda ebele pe risque bakoki kokunda na yo. Parce que après ko botama tozalaka na devi. Après ko botama etikali kokufa. Osambela te na bango basambeli yebisaka bango boye. Eso botama ki premier point yango wana. Première partie ezaki nini ko botama. Oye etikali liboso na biso eza kokufa soki nanu azongi te. Poto zelaka bozongi ya mwana nzambe ya Yesu Kristu. Nenge tozo kende liboso kokende ti kokanisa te ke nangane yo tozo zonga bébé. Maman, tozo koma bakokoti. Tozo kola. Et puis to boti déjà. Ya motu ezalaka et puis faut ye bango ete. Tozo na deux formules. Motu ya kufi. Aboti. Na motu ya kufi aboti te balelaka bango ndenge moko te. Nandeni. Ndeni. Bakolela yo boye. Yaya. Otiki ate lembote. OK. Otiki ate lembote. Na kati ya masolo batu balobaka boye loba. Na kati wasko kolela te sko na kati ya lisolo. Wata ba otonge bembe. Tango sko ba otonge bembe. Très bien. Bravo. Ma chérie. Bazo tonge bembe, bazo ebise bembe boye. Azala kut na mwasi na imoko awati. Fala bota taye. Akobota te. Engambe mobali bo akei histoire esa nini esili. Nani akolobelo na sima. C'est ça. Ozomona, c'est-à-dire bakotonga yo. Osalaki mabe. Fala que ça nini obota. Mais keba bino bosolo basalaki mabe pa baneko banga charger. Mboke sana souffrance. Bato baboti lokola biso. Gloire au Seigneur. Atiki bana. Kotika bana eza na lokumu mosusu. Kotika pe bana te eza pe na lokumu mosusu. Kasi kotika bolamu eza pe na lokumu mosusu. Kotika pe mabe eza pe na lokumu mosusu. Mabe na yo ekolanda de génération à génération. Yango mona eza na batu mosusu ba yebi tango bakoli ba su conscience mon papa zaki faux type. To luka to bo matrace à père. Ndo mona ka pe batu mosusu ba teki lupango ba déplacer. Lupango ekena faux témoignage. Solo. Papa sente mingi na quartier. Yokayo. Mama bazali. Nga masa na nga moko yebisanga lobi liteya succès oyo za nango. Masa na nga mutazo yebisanga bo vérité. Alobi nini? Ayebisinga lobi succès oyo za nango. So nga na zaki nango. C'est-à-dire batu ba mona ka succès on ndeta chango siko na mapeka. Mama nakosa yote. Ne na tambola na nzela basi musu ba pesa nga ba mboto tali pe na mama bana na ndako tali pe basi yango lobi te. Na landa libanda. Succès c'est loko basaka na nango te. Nazwaka mbote chaque jour ya ba faux chéri na ba vrai chéri. Tika boy. Eke wapi? Ngate na tuna. Te otuna te po anoza ndeko na nga mwasi meto sola makambo yeli. Siko telaka masa na nga zo sanga bi yaya.
succès oyo oza nango soki nga nazalaki nango mais naosalela yango kitoko okosalela yango ndenge nini c'est ça ya motu eza tobanga nzambe kotala ndenge nalongolaka fidélité ndeko na nga tovoyage nango combien de fois yo na mbetu nonga na mbetu na nga te nasenga te naye komona mbetu no ndenge modele olaleli eloko te yaya basi yango tolukaka nini moyen te soki mpo omoni mobali alingi basi mingi ekomi ya kindoki neti jo yaya tala nalobi biso tozwi bachance ya kokende na bafamille présidentielle otala mama otali ekela tala sadi nayebisa yo mbongo ebongisaka batu oui ozovoyage na mama oteli baniesi ya mama oteli baniesi ya papa Joseph Kabila mama okomisi nzambe okomi tala nabi omitune ye moko akozwa ta chance akoloba ye moko akolinga nga te na makasi te nakweyisama nyonso wana ozindaka na libula mbongo tika moto akosa yo te biso one naza boye semaine esilaka te nazwaka invitation ya Pullman semaine esilaka te nazwaka te ndenge yaya égoïste te naza égoïste te invité n'invite pas iliteya yoka te nayebisa yo okobenga ngai égoïste ntango yokenda kuna obenga ngai ndeko na ngai lieba mbongo na mibali na yo ndenge oliaka na kimia na yango wana mama Kapashi nzambe nde mokolo succès succès tomema ngo na mapeka te na motu te simplicité eleki nyonso na vie so tolongoli succès nazaka motu lokwa bato nyonso bino bokota zongo nga mpe na kotika nsima bino bokosokola nga mpe na kotika na nsima nyonso bino bosalaka nga mpe nasalaka yango paster moko abi jamais okobimisa mopepe na église nini mopepe c'est-à-dire quoi lobango na komo nango normal moto apente te na église tosala émission na ndako te oyebi te ye nde aza na ye mayele te mpenza te alobi owana pene omemi lisumu donc soki oza na misu na diare tika ngo na ndako kokoya nango na église te yango mpe ezalaka occasionnellement eyaka biyaka yaka te mutu pa kosala ngo na nko te okovanda par exemple na kiti ya liboso osentir yango ezoya ti okoma na katikati ebima te tika babétise biloko mosusu oyaka te ngai naza motei me biloko place oningo mema ngai okosilikisa ndako pamba mpo wana nde dameni na ngai mpo biso tokoli na bakartier oyo okuti baninga bazosangana oye kopanza bango na yango c'est-à-dire tosala ngo na baforme nyonso te kotia maître na buzoba oyo te tiaka maître azala me tia ye absent na lisolo na ngai namoni mpe ninjas na nsima we maître ninja ye ayaka soki baactivité minene ezali akoma na ye baactivité mike ya pamba ayebi ke aolia na ye malonga te vie kengela ye ebele me na mbongo ngane naza boye nzambe na likolo oyoka ngai ata le roi de la forêt akoyi maladi ana osombele kisi te okosi kwani namona bato ya mbongo okosi tala oyokaki na sango akabelaka yo sakabela $100 oui vie le roi de la forêt ngana yoka ba 20 000 francs jamais 12 000 bakosi omoni nga bamonte nyonso na kabela ya bato nalinga te moto akabela ngango naboyaka nabi kabela bato mosusu bazanga ndeti ndeni ba 50 000 francs yo boya mbongo te miseke eza te tosala biso kaka buzoba na buzoba tina suka te ezali libala eza nini epuis moto akobala na age nini mpo tozomitungisa na banoko ndenge nini semeki ndenge moya kokende fete ya famille eza te moya kokende linganga avenir eza te bakotuno kaka semeki ndenge nini beau-frère moto akoki kobala na age nini epuis libala eza nini dadi c'est-à-dire na mukuse nalobela age ya libala voilà mpe moto akokobala na age nini mpe libala eza nini
Mais na sala constant mateya oya libala soto tei etala makasi. Oui, est-ce que vous sala constater? Makasi ote yango kitoko. Parce que na mokili premier problème na bisu ya vieza libala. Nandeni. Libala ezaboye. Au trouble nga mutu hein. Mais l'homme est à la dernière fois. Ce que vous avez thème moko to partager. Salaka boye. Au commun ngona à partir à 20h to 19h. D'ailleurs préparer ce thème boye. Lobita ngona ko yango to ko lobela. Pour ero sunganga ina bimisa pe ba sous question na bimisa ba réalité belé. C'est-à-dire nazana matière à libala lokola ba sac ya nguba ba classé. Maman, madame Oiseau Sekabiso na couple Kinzangala. Madame Divine Kinzangala. Moi c'est papa Jires. Yende moi ça libala. Ok. Nenga pe na sa mobala libala yepe moi ça libala. Yaza mokolo to yo chef. Te ezali na lobi boye. Na moi pe mambote na ngote. Eza tongo. Te ezalaka boye. Biloko tozola teza ba or. Ozo sokola basani. Maman, si déjà lié ce dîner na toilette. Tie, wala se ke musape mukie. To sape ba tenisa be mikie. Fulu comme ça rango muselulu. Na tongo bozo sala musalo zo la alliance pour la sabatunini. Première alliance eza na kati ya motema. On est qui me le comara bogo. C'est qui me le tie. Yone na yebaka te oluka ko zo secret ni na kati ya libala ya bato. Et puis na constato za songi. Oye awa otongi déjà des portes. Otongi porte na croisé na porte na ngai. Moi ça la kabongo te. Ndeko na nga moi si. Yo bomba. Si esali ngai soni na yeko buaka na dédicace ya moi ça bato potongi ya papa Jires Kinzangala na molonga na mama Divine. Divine Kinzangala. C'est dit au plus nga personnel dédicacé bango pour nini? Ya Divine azanga mabe papa. Te esi azuye mabe po o vandeli de po. Po temi wana yo ye nango na ebito ningo découvrir ni. O maison ça alliance. Te na kozongisa ngai. Alliance pese loko esthétique. Tant na lata kitoko ochengo na musapi mutatelo na musika wa muno para mbilamba o ata na lati alliance mutamu nga un aventurier wana ngata ke batani ngalo babilobela c'est dire lamba on a alliance e bala na kate oui pour awa neza boye na za susu muta famille na binote to continue c'est dire au monde to zaboye soki to vandi ande to vanda ka bechaka ngo 4 coin kandala famille te maman te papa te biso to bunda bituma na biso ya vie. Et ça, le quoi, bah, mécanicien, bah, là, tu casses poussière. Oui. Maman, oui, bah, comme ça, le sale, comme oui, bah, comme métier. Est-ce que vous savez qu'un journaliste, ce qui, par exemple, qu'on ça, la banne, il y a maternelle interview. Faut mis ça l'appel le cola bango. Moi, coupa mon qui, moi, single, oh, lati, oh, quitte. Oui, c'est ça la dontologie. Moi, j'ai fait le journalisme. Oui. Quoi, les journalistes, ça me concerne moi. Non, mais que la France, bon, il y a une perturbation où il continue à quatre mariés. Tous à la sérieux. Il y a beaucoup de parents à Zota la biso. Il y a bien dernièrement, tu as côté, tu as landani. To lobeli voisin, to lobeli locataire, batu ba simba maki makasi. Mama kulikona. Ba matisi ndaku. Matisi. Mama lupango nga muteme. Tika boyeko. Bon, problème ezate, toko changer ndaku. Yo zala makasi na ba commissionnaire. Okobima après 6 mois mais si les gens sollicitent commissionnaire. Okenda kotala, oui. Et comment bon j'ai le ndaku est comme très difficile. Pour na kozwa ndaku ezozwa biso temps. Loko les ozwa temps, merci na Rombox. Yannick Ekiniya, muto mbongo ebele, millionnaire, acteur à film, acteur à mbongo. Mbala liboso na mona patron o ya futaka travailleur na une avance. On les batou bas en retard à paiement mais ya futaka na avance, ça go futa 3 mois d'avance. Yannick Ekiniya Rombox na moninga na trésor muti fondation muti. Ouaneza ba place aussi comme la société on a salaka. OK. C'est-à-dire ba vrai patron. C'est-à-dire au kozala yenenga za bwana droit za nyongo na yo impossible. Ana nyongo nga. Yannick Niya. Oui, depuis la 40 le loi sidika. Te waneza bilaka laka.
mais tant beaucoup tan ko sepela OK ndakuna yo mokoni te mikolo ba bengi ngai te azar ki chasa te c'est que en Afrique du Sud to zelaye to kenene kunati kasi to kende te c'est là na sa ba démarche te OK o leta nga charge de visa bona za l'ambassadeur est ambassadeur pina ko zane longue ndeko na ngai libale pesi perturbation parce que to sala fidélité na ki fiançailles na ningina lo babiloko mo eza très capital mais ba couple bo excuser ngai na pesa trouble pour eza couple faut trouble kota c'est une église c'est église c'est là ngapi na on déranger dans l'église mais tant l'église ça go déranger ngai la batala yo trouble moko ekoti na minute ona mboka on a ko papolela ngo penza batu bien surtout na église na ko bete bato lolengo na papolo na nyati yo na kwesi yo okota hôpital na bokoli na biso to na ko grandisseur na biso to grandis bato bazo comprendre mais yo ningo bebisa mutu nyonso azangaka copain to copine te amour scolaire amour yabana totanga na mikanda chérie je t'aime mais ba ko lingana kimkolo landa te on exemple bat nyonso scolaire bani omoni babiloko yo batu na kasiko tika ya bimisa omoni so na bandi obimisa biloko ndenge ozokata biloko mosusu ekokende kozonga mpo na koya koregreta ngo esi tosisaki émission na kolobela nazolobela mabala international ya mokili mobimba bacouple boyokanga te mwa mokie mais eloko na koyebisa yo motei oyo aza capable ya koclotire liteyi aza te motei oyo mpa kokotuta tola alobaki aleki bateyi nyonso aza te liteyi ezoteyama kolandisama mpe circonstance liteyi ezoteyama mpe kolandisama selon développement ya mutu na mutu bakokopesa biso kaka Matthieu chapitre 7 verset 24 ke bakaboli yango na 10 pasteur okomona barema barévélation moko na moko akobimisa selon ye ngai mpe na liteya oyo na ningi nateya nakobimisa mpe selon ngai soki okei na baeglise mingi lelo ezobalisa chaque jour liteya ya libala ezoteyama mais genre oyo nga nateyelaka ezalaka mpe différent église akoka siko kosimba yango te nayebaka te soki abangaka to ezalaka nini landa parti au bien nena boye na liteya esesili nango to clotire nena boye esi na silisi nalinga sikoyo yo comprendre ka eloko mwa mokie na nini aloba po to clotire na biso mateya leo na kozala molai te na simba eloko oyo mama kapashi na kokola na yo ozalaki mpe na molongani moko bolinganaki makasi otyaki mpe motema olobi nga na ye ndenge tolingani ekoleka pamba te ekomema biso ntina ndako ya libala tokovanda mpe tokobota bana kasi ntango tolinganaka na baage ya ba 18 ans 19 ans 20 ans yoka langage ya baparent na biso nayebi te mama komo ezalaka nani Mama Martine nani Mama Martine Matondo soki ayebisa eloko wana te loba peut-être Mama Martine Matondo azalaki kidiba abande koyeba te yo so bandi kobima me ye azalaki kidiba landa te na Olanda mama esalaka biso mpe lokola mwa kidiba abimaka ne pendant la journée mais bomoni déjà 17 heures esa koyi na mbeto alali oh ndeko na ngai ese na mboko puni osana eloko kolakisa ngai oh abimaka na ye pendant la journée oyebi ete aza na bami na ye ake cours du soir ake boye asali boye azongi boye mais 17 heures aza déjà na porte ya ndako moye yo tiaka eza te sikoyo soki ezalaki Mama Martine Matondo azotiaka akoyebisa yo boye kapashi wana aza mobala niveau na yo te biloko wana bapara babanda koyebisa biso to banda koyeba yango te
mais balobi était les conséquences corrige mieux que les conseils. Et corriger yo te sokota. Vanda. Landa. Nalobi et corriger yo te vanda et sokoti. Mama Kapashi, ma beya mwasi na yo. Obo lingani boza ba promotion moko. Landa bien. Parce que majorité ya babala ni lelo. Oke ne peut na ba pasteur. Oke ne peut na ba politicien. Oke ne ba individu. Mutu nyonso azana mwasi na imoko ya kala. Kaka na kikala na bangwana ba eko balana. Ouais. Mais tango babala ni ba satanda ki na conséquence moko to na nina lobela sikoyo. OK. Conséquence yango eza nini? Ngana za mote ye. Comme ça n'est pas bon, vite, le des conséquences normales. Yo na lingana nga mate na ali coffre boete. Et là quoi nezo le lisabatu. Eza douleur. Et là nini? Et le lisabatu. Batu ba yo ka posa ba bandela. Mais ba koko bandela. Na sisi na nga da mateya. So boza ba offrande bocha. Na sisi déjà. OK. So ba action de grâce eza bocha. Na sisi da mateya. Problème na biso eza nini? Eza ke olobaki ngana kotika yete. Ngana kozala na ye. Mais ba boti ba lobaki boye. Surtout biso bana mibali. Ba mama na biso ba yebisaka biso boye mwaso ko bala na botamite. Na éviter soko yoka yango te ba yebisa ya ginya ya gelo. Gelor capage. Ya gelor capage. Lelo to laleli ya gelor ndoto. Mama, liloba wana ba mama nde batu balobaka yango. Po ba mama esa kota. OK. Ayebi pe nini komela ye. OK. Eli koloba nini? Majorité ya babala ni lelo babala kabasi o baza nouveauté pa na bango. Babala kabasi o baza ba ancienne. OK. Na ba vie na bango. OK. Sikoyo bokoki kozala na vie ancienne. Mais pour découvrir molonga ni na yo bien fubo comme sika moko. Lelo epesa déséquilibre. Na kati ya ndaku mobali abalaki mwasi na ye ya bumwana o na uti koyemba amour scolaire, amour ya bana, totanga na mikanda, chérie je t'aime to lata pete ya alliance. Tangu bakoti. Et ça là qui a ta 10 ans, mobali si quoi sentir que makambo esenga kina découvrir libanda. Libanda nazalaki incapable pe mutu no sazaka incapable ko découvrir ngo libanda. Tango découvrir na kati anda kwa sentir ete maturité ya mwasi eke musika ya yezongi sima. OK. Mwasa comme siko ko bima mukolo. OK. Et comme li bato ebele. OK. Po lelo soto bito pekisa mutako yoka zate. Siko yoka siko na mibalo baza souplete. O bazala kapé très intelligente. OK. C'est-à-dire rêves egoyebana. Tozana ba type ya mitema. Na pesa siko ba type ya mitema. OK. Ba type ya mitema ezanenge nini? Comme exemple. Yo papa a 42 ans, maman a 40 ans. OK. Bokomi ndaku moko. Après au komanda kumoko au senti teti ya maman. Landa te. Et il y a mutu. Siko ina libanda okuten siko neloko mo à 22 ans. OK. Tendresse l'écrit là. Et comme il se déséquilibre, ce qu'on a appelé ça type ya mitu. OK. Ils ont un type mususu ya mitu. Et ils amènent un. Oh, tu vas parler. Il y a un fait un plateau. Tu vas parler. Mambo ta pembe. Monter à terre à boété. Quand madame définit qu'il n'aura la talangaï. Quand on monter qui partait. Ah, nous amènent. Thématique oyo na lingi za la première partie. Deuxième partie andako. C'est-à-dire sikoyo na ba type musu za ndenini na pesa siko ba type. Mambo tazaka ah. Te akengilaka. Na mona na nga mwasa akengila ngai lokwa mwasi nanga. Zate na mboko yo. Boaza mutu et ça la kepe passer nga licencié. Tel loko na bimisa. Te bakengela rapé, bakengela. Te basa bato. Ba type ya batete za nini? Tozana ba type ya mibalo baza brutal. OK. Tozana ba type ya mibalo baza très doux.
na douceur na ye akoki kobota lisu 3-4 libanda bokoya koyeba bana na mokolo papa kokufa tika boye eza na batipe mosusu baza brutal kaka ndenge amoni ke ezosimba te abandi ya kopanza ngo ekomi kanda na ndaku ekomi badesordre banini tutu banini papa libala epanzanaka te epanzani eza na bato mosusu oyo mpenza soki alobi apanza mama ata bokiti bomati akopanza ata bapaster bavandisi mpo na ye amoni deja contre kale kende na bacouple ebele bato babali bagénération ya se baza pena mingi te bacouple mingi ndeti ngai nakopesa mo exemple ya couple na ngai ava tobalana esi tosalaki deja 10 ans ya fiançailles ozomona c'est beaucoup tokoli na minute oyo madame asimi nzete nga mpe na simbi nzete naza motei eza lokwa neti paster aoteya liboso yo maa paster olakise mosapi na ndako osalaka nini mais kobosana te eza na église moko na assemblée de saints kuna epai ya paster Emmanuel Ntumba bango église na bango soki ozoteya makambo ozoloba ezobalana na baécriture te bandimi baokito directement na chair tika boye assemblée de saints meilleure église ya Congo bongo bien bango nde baza boye eza to paster osala buzoba baotala bolokwa baopeso babisi na musika bango balobaka meni bilobela te bango baza lokolo batei bandimi ya bere bandimi ya bere bazalaki bozoteya bazoverifie na mikanda église assemblée de saints epai ya paster Emmanuel bango komeka te mama okomvuka mutu te omwa bilobela oyo na olobela boye fo ebalana na écriture soki ebalana na baécriture te bakitanga na chair c'est pour cela mama Kapashi mokili baproblème makasi eza na kati ya bacouple ozolanda mutu akoloba ke couple na ye eza na problème te akosi biso siko toza boye majorité ya couplage parce que tokutanaka deux esprits deux mentalités tant tokutani bongo y a des réalités na kati wana mama lingi papa totambola boye papa palobi tenga etamboli wana na kosepa nango te totambola boye bozo dialoguer sikoyo conseil moko na kopesa na libala libala eza boye soki moko amati moko asani akita olobaki mambo takitaka makasi namonaki en anniversaire oui mais er mo pesa ko tie to tie eza libala er mo photo meka na nzoto tika boye nga pe na yebisa mo madame to sali pe mwa mobimba to soigner te to meka na lelo ndeko na ngai créé pe base te incompréhension moko ekoya wana kaka to nyatani babiloko pa des autres tika boye oya ko bima bimi wa ko tika la tikali c'est que so yo ngobima nde yango wana mama Kapashi oteaka nde libala kitoko tokokoka koyokela baboti na biso te na oyo bango bameka oyo nanu biso tomeka te biso po to comprendre ke bapara biloko bane koloba baza na raison fo biso mpe tosala nini tomeka ekomela biso osololi eza na mutu moko toko koyebisa ye ke pema mokie nga biloko wana nakutana nango epai ya papa oyo encadre nga na théâtre abande koyebisa nga boye bana na ngai bobala na onoki te mais abande kobomba contenu falaki sikwa yebisa biso contenu yo zo yebisa biso tobala noki te mpona nini abombaki contenu siko contenu moko na moko aye kovivre yango parce que tozana batipe ya mabala ebele owumisi mwana bato aboyaki mpe badio mosusu likolo na yo oza obligé obligatoire ozwa ye toza na batipe ya mabala mosusu olongolisaka mwana bato zemi ekomaka ntina baparent eseklataka baparent bakoma kobanga estce mwana moko akozwa libala ese akobota papa okito matasela biso mukanda yo kaka mutu kobala mwana na biso c'est-à-dire tuna batipe ya mabala ebele na mokili obanda komema bakoni na yo boye papa ekotaka mwana bato na lisu lelo lisu etengama azotala lokola 5 heures okobala ye
mwasi nde lisu ozomona mwasi azotia sila tie crayon mais osimba te mpona nini mpo yo moto okreaka lisu wana etengama toza na baproblème ebele okweyiselaka mwana bato mire ya surtout tala mama moto akosa yo te biso mibali ozomona mibala baforme ebele a bamisu baotemona bavelo bamisusu otela forme nolobi o grenade to bombe mais bazobala mais na mwasi ndeko na ngai mutu atengi misili yo mwana mwasi latisa ye mwasi wana te okola etie na makasi omona libala inane te omona libala 2 ans te omona libala 3 ans te azokota biso totangisela bino eka tobokola ye mais bino deja topesa deja bambongo makambo nyonso tozelaka ngonge ekoka mama nani aza boye naza na saki ya bamateya na mutu na ngai na Congo mutu ateya aloko anga aza te ngai nateyaka mingi nasimbaka oyo ya kati bango basimbaka likolo mpona équilibre ya église po ekoya kokoma lokola dadi azobwakela bato parce que na kati église mpoza na bajare ya bato nyonso ntango ozosimba bapoint mosusu ndeko oyo akunki azosepela te faut faire très attention yango napesi différence wana ngai nayaka tozobimisa mamo na mitiopo bango basimbaka kaka likolo kwa moto azokata suki coiffe azolengela motu ngai nakendaka mpo nazalanga mpe na moto ote akotia badimi awa tobetaka nyonso na yango wana mama Kapashi nasilisi mateya na shite awa bando oshite bandeko na biso nanu bokoti te bobongama lisusu bien libala soko omoni kaka eleki 5 ans betelango maboko nga mona 5 ans mokete te 5 eza mokie te mais 5 ezalaka assurance ya continuité parce que libala en plein mariage ekabwanaka na espace à 6 mois pourquoi na lobi bongo biloko ezanga ebele na obanga makasi te obanga nini yango biloko eza mama mutu oyo auti kobala sika na bakartier ndenge tovandi boye oyo babandeki kotya ye misu bakati te basentir ke aza responsable ndenge azolesa ndako nde ndenge mpe akolesa biso tika boye naza na biloko ebele ndeko na ngai aza loboko pete ndenge akopesa mbongo awenze na ndako kuna soki atiki 25 000 biso mpe tokozwa 25 000 mpo aza responsable c'est-à-dire mobali oyo abali ndenge biso tobala boye omoni nga omoni collègue na nga Jireski Nzangala c'est-à-dire toza bavrai responsable c'est-à-dire moto azoluka alanda yo ayebi ke 30 000 asire eza kuna bokoma nde na problème ebongo yo otyaka nga motema ndeni bon namoni lelo toshite apo na première partie deuxième partie na bo mwa biloko moko na oteya pena bien te mpo na nie nasimba meme bapréservatif babiloko ebele tocako deuxième partie ndeko nanga bana bazawa na gere mpe mpona bana eboni bana ne bana baza te sikoyo kuna na plateau toyebi biloko nini tokosimba nano tokosimba te mpo na plateau tokosimba nyonso dans mariage on tafuna pamba te c'est-à-dire bon, à la prochaine. Pardon, maman Kapashi. C'est-à-dire, merci na papi Bunzi, papa français. Merci na maison Kitam, si Pablo Kitambala. Merci na maître Mabende Bacharge. Merci na Atei na pasi. Na tei na pasi, na tei na so. Omoni motei bachaki na kati ya kesite.
mote il faut tiende likolo ya caisse ateya mote il bachaka ina sa mesa te mote il faut tiende likolo ya mesa yango moni félicitations na bino bato bosala ba plateau oui photos on pose à l'aise po omoni mateya to simba ngo na ba point belé na ko simba ngo na point physique na simba ngo na point spirituel après na simba ngo na point sexuel na chité mais si ko faut yeba yango ete bandimi obakotuna yo pourquoi akati mate ya ndengo no bité asala ki émission pa na ye environnement ezaki mabe etikali na point moko point sexuel nde akosimba ngo na plateau ah ndeko na ngai c'est que yo bimano ka meilleur journaliste c'est ozana ngai ozala partout donc epelande ekangio makasi tokolobela pe taille yesu libala ete saka tokolobela pe taille nini mutu akokendele libala lelo pena mointe pour moi na faza oyebi ser mo boye aoyemba mikolo aza na succès boye témoignage nanga ok na okoti pe na mateya na olobela c'est-à-dire kata kasite oyo kama divini soni kata na mateya voilà tous les amis de l'ité à Kanda tozu matanga tokufelaki ndeko na biso maître Pepe Mouya Daniel Djadjidja mes condoléances à tous les amis de l'ité à Kanda et partout à Mokili Mobimba. Bientôt tokunda ko ba contribution na bino et kosunga biso et kosala bien makasi. Voilà Mama Kapashi. Merci à tous les Gaulois biso ne so lobby to kutana na ebanda lobby ebanda lobby festival Festigol et banda lobby tozala wana ebele ya makasi pona lokumu ya Jésus de Niès le padre Motoyambo Festigola. Mama Kapashi na yebaka libala moko ekufa pourquoi na simbaka muke simba muke azobala mwasi alobi mama nazobala yo poza mutu apembe esuke la biso zala pembe ok nzoka mobala simbaki drogine mwasa simbaki droginodi omoni place libala epanzani mobala za ko insister nazobala yo pona yeboza mutu ya pembe ngala lingaka mwasi ya pembe nakata libala tosuka wana à la prochaine na plateau table mondimien na mona nanga muta lula liteya nanga ya za swafa liteya ya ona bisiko yo ba point ebele o etikali ngai tokolobela taille na osimba taille ozolanda c'est-à-dire tant na kosimba taille na kosimba biloko ebele mais na kosepela na liteya wana bandeko ba permettre biso tokofula ba seminaire te tofulani te to chite na liteya au moins liteya oyo ba diaspora pardon bolimbisa biso tokati liteya mabe makasi à la prochaine. Kapage TV. Kapage TV.